Ok, voilà. Mon bébé négligé. Pourquoi moto ya ligne mokili nyoswe komi mindondo balingi mbongo bazoluka mbongo peu importe quelle façon confondre courage na escroquerie bolingo na koshina jalousie comme mode de vie atati na l'église donc na l'église ba pasteur bolingo balia ba mbongo donc ba pasteur ba panza ba bala donc ba pasteur ba bimana na n'importe qui donc comprendre na sina Philippe banzengo les obita ipato asala bon na yeni mais banzi mo ipato ko ebeta ba chéri mitela ba sai ba single plus na mona ba single ko bino mo ndi ko pe azo l'église ma wete ba beta no samba na beta l'église na très bon na les forts. Bonjour Nabalanigno, sa vérité universelle, très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, très à l'aise de vous retrouver une fois encore dans des news de Joyce Kande Zalaka, des Kana Sarabinonga et Abino Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, Nazala toujours Kawana pour nous saler la Bino Moussala, Nazala toujours Wana Pepono, mais la Minuka news Nyon sur les caractères, en tout cas, Tara mélange à news la vérité universelle, et ça là déjà poison, rien que la vérité. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman, Osé Mine Énergie. Bonjour à toi, je dis bonjour à mon boss, Maître John Mouté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen madame Abissé Zarandé, maman Micheline. Je dis encore bonjour à toi. Rite Omoti divine cavera la maman de mon lakane Sarabino. Je dis bonjour à mon babi superviseur Nangai, babi papi au Congo. Je dis bonjour à toi, bonjour à toi papa place aux alliés. Talara babi aigle Yazaraka toujours wana likolo papi au Congo babi yende mutasimbi vérité universelle. Il y a simbi vraiment vérité universelle. Aigle, Lazara toujours à la mon musica. Je dis merci beaucoup. Babi, moi, on a beau sika bébé. Soyez le bienvenu. Babi, Namboka, Yafachi, Namboka, problème, Kinshasa, bébé, soyez le bienvenu. Quand il dans les news de Joyce Alelo, et que ça l'a vraiment débomé. Ça n'a été parce que le lot est un bel bino. Artiste na bino obolinga mingi obomitu naka akenda wapi akoma wapi asalaka nini aza wapi nini na yebaka abunga amona na resusu te en tout cas vraiment lelo na luke vraiment na source lelo vraiment na bakina na koleka yete na kozala wana kaka toyo kabasango na e akenda wapi to eba pe dobi na e parce que asala pe carrière moko kitoko ableka leka beta en tout cas lelo ye mo azui makambo na ya mais boy na ya za diriger pas muto boy na makambo na e ba simbele ba sala non lelo vraiment dans un invité spécial kana Sarabino abonnez-vous vraiment abonnez-vous na vérité universelle nde makambo vérité universelle nde zara toujours on a kapona mais nous ba news na makambo vraiment ezaka réel monanaka parce que biso a lokuté les kakaté babi mélange Joyce Tumbana Osé Mine Énergie mobala mulaya zanga mwasi ezaka déjà poison à terrain donc ozara wana pona ko luka vraiment ba information biso na vérité universelle ato batama ki wapi ato zala ki wapi ato vanda ki wapi en tout cas soki actualité est obligé to kitaka. Ce qui news est obligé, biso to kitara po awezaraka ba news. Je dis encore bonjour fan babi mignon de la presse. Je dis bonjour à toi Kandene Sakayo. Osé Mine Énergie, fongola caméraman, fongola mon caméra, fongola caméra maman. Ba déjà sur le lona yambeli bino nani. Bonjour Bouchou. Bonjour. Ça va? La santé? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Nengo mon akaka Dieu fait grâce. Oui. Bunga kenda wapi? Kobunga nezani. Kobungo yo kana souté des fois buchu nie ozongisi kobunga na yo kana koyokana ezande yo ozo kana te ozo mona na te no batang su komona na te yango wana nyonso tango déjà bat ba fanatique nango balinga nga trop ba nga tout le temps na page Facebook nanga na pesi ba ombote donc na non komona na sens que na musique tout na musique surtout ba musique banzi monanga na pesi vivre nanga wili mon chaîne mbote pasali. On a dit plus de 143 les cas tout dans la télé. Et
musicien il faut œuvre. Oui. Œuvre le bar na place na o. Ils attaquent aucun les carreaux. Mon accord. Boucha les cailles boué. Boucha ça les boué. Il faut œuvre des défilés na place na o. Donc c'est mon anga plus de 143 et bêta na ba télé et bêta na ba radio. Bato mosusu sera moni na boité mettant na matin na radio na taxi ayoki plus de 143. Ah, Bouchou déjà. OK. Donc na comme la bande na ba parler. Oui. Et voilà. OK, Bouchou juste pour tozonga mukie moi sima. Bouchou bat vraiment balinga ba pas na les news de jazz vraiment ba na poso eba. Bouchou banda musique wapi. La pesi maman na moté na Allemagne place azali maman Florence. Na papa na ngai Rasek Golf Gang na Benel Utonadio, mon petit frère en Allemagne. Et musique na bandiango de le bas âge. Et maman na Florence peut nommer maman na ba chorale na wana maman na samba na mbangiste. Ti le lo samba pe kana mbangiste. Si on a mis maman na jeteki. Na ki mo amuki anomi maman na chorale na sa ténor. Si je ne m'abuse pas na sa ténor na chorale et de wana ndi na bando zo abo ya koyemba. Na kenda chic na pesi bana collège Saint-Jean-Baptiste Mbote. Et koyemba ka nde na yemba na ndako serment boye amona ngai Bouchou na yemba bi Bouchou yemba bi nga na yebite ke na yemba bien nga na bi kana sala ngo plaisir pour surtout ba chrétien. Oui. Comprendre? Pesa le kum na Nzambe. Na Nzambe sko ya nzoka nde ya sepela ya mona ke na yemba bien. Alors bi Bouchou oya yemba na séminaire na bisote. Na bi nga na yo yemba. Na zai na zai tour à midi. Na zai tour à midi. Na uta classe mbamo na leka wana na ba uniforme na nga. Ndi babenga batu to yembela Nzambe nzembo moko to benga frère Gerfid ayembela Nzambe nzembo moko na ya wana boy na yemba boy batu ngo yemba lina bina nzembo ekambo ngolo wa frère Mike Kalambai tellement na yeba nanu ko na maîtrise ya ba notes te oui bamba bitela na bitebo za bulu bolandanga kaka na bando yemba boy batu batelemisa ba kiti toko kata bo pa Nzambe ezali kambo ngolu na zingolu na miso na Nzambe emba nzembo et bat tombola ba kiti bat bamba bambongo donc ne ba peteke na yemba bien on a salon ka plaisir kaka no sepelsa ka ba nazongi ndako tema nazonga ndako retard nazonga ndako tu bimara 17h30 akoma de ndako ba 18h moins donc maman monanga na ndako 19h étrange moi 19h maman bi oya erone maman silik na zimbongo tema sak dangi tona na mbongo na bi na ba poche nas koto ba kote nga mbongo na pa kolos na ninga mukete joa ozimbongo wa pene mama te na église mo ba minga ime na singa na bango te esinga mbongo wana ke zongisa mama silika letana bi mana zongisa mbongo wana sera na pe akota bisete ma Florence to bingsa j'ai fait une église à MBB mais habiter na ninga bongo te mo na mama musique te mona ngata nga classe et pour na nga pe classe mingi et ko banda wana ayembi pe na kenda asute après wana il y a 2 mois ba frère na bango lukanga skona ko moyemba donc na kenda na on a kima na robata makoko yemba poso mama yoki bonga ki mata ba viana na moko donc et maman voyager maman ki poto maman voyager et puis tant na maman ki poto na pas tante aller malimbe na ko ça maman musique pour frère moi ka on ko inspirer en mingi mutapesa nga gwa yemba wana non j'ai diplôme d'état te hein wana nte mutapesa nga gu ya ko za musicien za frère Mike Kalambai OK donc idole no izaka frère Mike Kalambai idole no izaka frère Mike Kalambai oui okende j'ai diplôme d'état né okende na avant le diplôme d'état na kenda na moi na moi ko gwa musique na kenda na Oma Ina ba na pesi leader makaba mbote ya Star Academic wana bana na Oma Ina na kenda na Oma Ina na ke yembara ba Jacques Love bazaki wana ba Diego Milito ba Cédric Kembo bazalaki wana ba Guillermando bazaki wana Oma Ina ba professeur na bango so ba bisanga Bouchou okota no inasté oyemba bien nazaki so no oyemba tema bazaki na ba chanteur ebele na ba chanteuse so ya animateur ate na ba chinga na babwaka OK c'est on appelle na babwaka fort tamba ki Star Academic tema na banga mama mona ke na bango Star na ke na bango elo ba binga African Star ya kiti après wana le Bouchou maestro OK après wana oyokende Villanova après wana okenda mbamo Villanova to le kaka ndeza après wana nazaka ka ba église na beta nzonzingi pour biso bamona lokwa musique ya mokili bamona lokwa na même la bon li felo na famille donc et bandolinga musique profonde te biso to benga profane na saka musique religieuse mais na beta skuna nzonzingi na beta l'église mo te plusieurs églises na pesi pasteur ngoyi mosoko mbote place ali le kape kuna na beta na église pasteur ngoyi mosoko ba pasteur ebele na beta ba église na bango et puis
après wana Star Academy to ko interpréter bato na Star Academy jour mo ko na bi vi poni biso to interpréter aka bato biso pe ba interpréter biso journée yango ke sala ke na longa Star Academy na kenda Villanova bébé Bouchou et lelo Villanova c'est facile rencontre yona maestro te moni eza facilité eza musala pour ça musala faut les ba preuve et faut prouver vous comprenez et ndemo mndi balba mo mbala sokola na tongo ngenda luka ganpe na sokola ngenda sala test bazwa yomba mako na pesi materazi mbote materazi vina ngamo bo na bandal ponga na mo bandal vina ngamo na bandal pesa ngabucho imba bien okoke yimba pa maestro Fabregas te na bi na masa ngamo na materazi na benga to sola pe na materazi et puis na réfléchir ça jour mo na kenda place ba répéter na bando répéter on va répéter na ville et na kenda on maestro za na poto na sala test na nga ba ibato bazala wana batutu ba sepela et tant maestro ay Kinshasa ba bombelinga ke maestro ay Kinshasa na benga bon ba isanga te ke maestro za na kin na kenda kuna na kuta bango te jour mo boy 3 jours abenganga 3 jours Air Force One ay bibuchu pesa lukayo mais yo mona na tendeni ba pesa ba sangono ba ba luku ba fanatique ba lukayo mais yo oya kate na bi on a benga kambe ba ibisanga te yaka na station ma campagne so yo komi salinga sina comme la station ma campagne no benga bo ni mona ile kate na kutana tabosh c'est on a tabosh chef à répétition tabosh amoni nga bisanga akuchosa ni na bina ba benga nga répétition na parler mais atunga mona na benga kyo tellement pona bomba muta benga nga ipona bisanga beti na bi mo benga nga kambe na ibi communauté et tout kenal pas maestro Fabregas to comment la porte tabosh à côté tinga na porte litumbaka ndeza tanga tinga na porte siko jangiri mal à l'aise na pesi mbote kitambwe ko ya te jangiri mal à l'aise ko bimaka bimaki buya bulunga buchu bébé Gerfi ozali banda présent luko fort à côté singa tanga côté maestro Fabregas atuninga komono na nefsi komono na Gerfi et ba benga nga bébé buchu abi Gerfi dona komba bien wemba na emba wemba nze moni na emba nze mongo wemba lokuta ekoti moyibi aza pembeni wapi ye maloba to ya bolingo tana mbika buye bisinga kata embelo rafali na embelo rafali elo rafali emba ndeti nini eti boye na bona vraiment kaze oui to yebi ke bo comprendre que avec na studio avec ko lemba na studio ni na bona travailler album nanga oui na signé contrat mo 5 ans na monsieur David Monceau OK ouais ko yemba te après o yembi nzemba fali na monsieur David Monceau et tout ça l'album donc nena chaque jour dans la studio dans 7h du matin 6h et nena bona fatigué mais le comme ça les binginga na choisi on to sa émission ndingo mona katande na loba yo mo to continuer na biso ba comprendre déjà na yembi Monceau fali na yembi atuninga webi Monceau héritier watanabe na pesi mote boss life na yembi Monceau héritier watanabe singo webi Monceau il y a des pliques pomba nuance tellement na trop frère banzembo église même si nazana ba morceau mais ça nazama ba lakine ay c'est bon yembelo kono na yembelo na ngamo bo wana ipi wana bisinga okoti maman to mosa disque ti lelo bébé Bouchou l'éternel OK ti lelo bébé Bouchou apesi makam na Villanova popo to yo vandaka bo ba bengani bébé Bouchou bengani su bébé Bouchou ndenge nini nzambe na nga mutu vraiment azaki neka lo pesa bébé Bouchou c'est sur na Villanova te e bangisa batu na ba ku toujours ngo to banda sala programme to kita na Villanova poto yo atala Bouchou na rap boy moi boké de souhaiter bébé Bouchou azaki te bébé Bouchou nini sala vraiment séparation ya yo na maestro po pendo zaki moi na papa ti lelo na ramon na père ti lelo na enfant chéri ya papa alors les derniers fils yo biso muto aboti déjà bi mon suka c'est que on connaît ça qui que papa paie son permission au Rwanda quoi foutre là te omoni ne balba quelquefois le malheur est bon mais on a bien on malheur te ezaka ke mwana foyeba mwana amoni ke mwana okomi na niveau ya lingaki donc amoni ozana ba tout nyonso o ezaki okoyi ko émerger place mususu mais tant que la volonté te yakokende ko sala mo libanda comprendre mais un bon papa ta la a ce courage babaka celui qui aime bien châtie bien comprendre ata la we mwana nga fokene niveau mo boy mais so na ibisi ndinga linganga so na ibisi ke Bouchou ke sala boy à salaté donc étant papa dans une décision mon boy capo mon a que les salama comme sous pour venir le David Monceau pour venir les mandi mon piste ça 43e mon anga on to yemba ça on a ma propre effort nanga mona Bouchou s'il te plaît là royo bukabona maestro Fabo business to yebi bon je peux me permettre na loba pour eza au business to yo kaki c'est ça question nanga réponse nanga
ndé baloba moni na yimi nzembo nanga moko na salon na propre forme nanga moko clip makambo nyonso na nzembo na plus vie nanga wili mosheni na tiango yango elinga producteur comprendre donc siko na nas maison à production dans ça album na album musique bat baebi monsieur David Monso baebi oui et voilà quoi voilà Bouchou lelo batu déjà ba yeba que batu déjà babi que Bouchou alongwa Villanova parce que akendo liambongo ya contrat mamboye akende pas beti mais caché fallu un orchestre des aka liambongo yo mo liambongo contrat ndi ngamo na ba bengi yo mutu mo soliste Bouchou boy concert mo boza a OK penda signature et pas ko la moitié na poche omoni tibino neti yo za chroniqueur ko linga ko yoka maman ils arrêté de bouche à l'oreille comprendre et maman trop il y a muta lobby muta yoki et les arabiens peuvent et ils sont en boka tu comprendre aux inexactitudes neti boye na kena na ngate donc batu faut ba ke toza tant déjà to maestro apesi ko bébé Bouchou to komi koni comprendre donc ba rimer ils alaka donc voilà quoi donc vie na biso musique ils ala bomba lo ba benga biso bandoki c'est moi no ba maestro fabrica ça papa na maman mais biso to ngana to ebiki maestro papa na maman na ba ali en vie donc mamba bouche à l'oreille tout landa ngote et prévenir maestro fabrica ça no lo ba ke Villanova eza ligue des stars donc Bouchou ko ke beta boye bina fila ko ke beta kuna mais maestro fa ba beti na poto mais to zaka na kata Villanova toi na secrétaire donc on a un contrat na sur la remplisse na sur la secrétaire na biso si on est d'accord na makambo secrétaire c'est bon si on est d'accord c'est mais si on est dans ça ngamoko pour travailler na il faut sur la monsieur David Monso si monsieur David Monso a d'accord au produire nga wana c'est bon on a rempli contrat tant que toko yo kama ba moi vocal no sale sepeli sa bat na Villanova vocal ya beli neti we neti ngabo no linga nzemo mona auto na studio ba ya Villanova na Villanova oh les cas vocal moi bien peu to côté na makamba album to démarrer mba ba ki makamba oyemba izala zala te mais omoni ke te mo voix na te mo place wana omoni ke to sala on kande zala na Villanova na ba sala ba vocal te me beli na imba banzembo ebeli na Villanova vocal oyo mo mona ke la rosaki yango beti kangi o vandi penza be mutolinga moi ça olinga kayo ka vocal la po mingi basi ya po ni mibalite yo ka basi te basi ndem bazara d'accord so ebimi basi mibali pe baba te mobile akoza d'accord mais moi c'est pas ko yo ki sa mobile na ye molika tinga na sepelaka na vocal wana mobile pa ko yo ki sa mwasi na moni na bolingo te basi ndi ba ramakasi neti ngaba ngasko plus zambe nzamba pambola nga côté wana basier balinga nga moi trop na raso na yimbi so na gangi ata basier balinga moi trop na ba vocal belinga na imba maweza na imba plus de ça na plus de 143 na imba maweza na imba jour et nuit na imba plat préféré na imba na bis encore donc Ozemine aimbani tango soki nga bolingo azalaki sukali OK voilà eloto balani mon bébé yokomi o négligé pourquoi bolingo nyokolaka moto ya ligne donc wana maweza moni naza un peu cassé oui tu es cassé on y vocal la maweza on a bon souvenir ya vocal la maweza tant on y maweza maweza isa la ba merveille et Mexico yo na isi bango ba yo kanzembo bazela nzembo Ben Willy na nzembo mo na yemba ya Trésor Chimbalanga oyebi Bouchou koyoka déjà maweza ezongisa da mabale belé et tout yo mo muto komaka vocal wana to batekela yo kande za rabino mbozara ba parolier na bino pesi yo meke simbi d'accord te moni to somba ne tinga so bina somba te na kosa na ngami ko za mutalo kutate mais vocal la maweza za vocal moko nzamba epesa ngango nzamba inspirant ngango wana ko na Côte Villanova te vocal na sala ngango moko et na pesi arabe Gervais guitariste na ngango boito no travailler na palais ba série wana ando yedenga mingi na travail pour na ngalinga mingi ko travailler ko yemba na zwa vocal na ba 23h wow ngozoki nga bolingo na la sukali eloto balani mon bébé donc na zwa vocal na wana inspiration nzamba pesa nga donc wana mutakoma te mais nzembo moko eza wana ya Trésor Chimbalanga so yo kiango na loba placement na lobby na lobi pasi na motema na bi pasi na motema lokola mwasi ya likombe azuizemi na dernière minute avant kota ménopause mais na tango ko bota sali fausse couche
comprendre Passe à beau. yoka te nabi pasi na motema trésor Chimbalanga neti mwasi ya likombe azwi zemi na dernière minute avant akota ménopause na ntango akobota asali fausse couche maloba nini ye ya consolation ekopekisa ye kolela ata kutu papa wa Roma apekisi ye kolela kondima te mama donc nabi mwasi ya likombe azwi zemi avant akota ménopause na dernière minute avant akota ménopause akaki ebota bo asali fausse couche vous comprenez maloba nini oyo loba po epekisi kolela donc ata pape na Rome ata ebisiki kolela te eleka donc ayebi daka akoti aza son espoir ata abota soute po akoti ménopause donc nzembo trésor Chimbalanga so bato bayoki yango tout maintenant on a 243 tout le monde 243 clip to vandaka ba na TV oui pan clip kitoko nzembo kitoko naloba lokwa papa nanga loba maestro Fabrikas clip a pembe clip kitoko to vandi to bino buchu boye pourquoi des gens ba comme tuna ba ki buchu asili mais to moni buchu nini rencontre ya Yona David Monso d'abord ezaki ndeni kosila andere nini moni kosila musique eza bongo to zaka mataka to kitaka oui et moto a contendaka moto andimaka échec te c'est que aza moto te oui mais le but est que sokuta na ba difficulté nde baisser le bras donc un bon soldat comme je suis ndé maestro format je suis très bien formé chez le maître mon nini na boye makambo nanga nyonso sala ngo avec amour alinga na musique ya liboso sur musique tena na tanga nanga chic pour nga na sa médecine et pour nalinga pe chic mingi bando benga fumu buku comprendre nalinga chic mingi mais tina mi pesa na musique pour eza don ya nzambe ayebi ninga trasa mais maman accepta na facilement ouais maman accepta na ye pour vendre maman soutenir nga maman na salaka et plus de ça 43 na china télé à ça même pas promotion les gens mon surtout ni bato ba chaîne on a Congo on a Kinshasa tout na bato ba chaîne na tikala futa chaîne mon côté yango mo ebimi ezwi na mon ngala tikala futa chaîne mon côté na chango na trace na ke chango na bible na futa mais ce que tant que na bible mais c'est David Monso yoki œuvre à sepeli habito signé donc plus de ça quand on débute karawana ni le karawana na tikala futa chaîne mon côté na bandeli susu na futa chaîne te ele kana ba radio na kindara na radio et bandeli na futa quelques radios futa tam ele ki 5 radios te plus 243 yo mumtu okoma kinzembe bandeli tisuka plus 243 bat ba idanga na ba parolier na ngamoko moni na linga toujours so parolier ti touche na e nga pena ti touche na nga et preuve année ba touche nga chaki e mona sati yango bat ba e capté mais le but c'est que ba parolier ba mabe ba parole bazan tellement nécessaire mon nzamba sala mutangu na musala na ye soki coordonner azate oui on doit serrer le ça pas azate oui donc ce chanteur raté on doit bercer ma toino azate donc na mutana musala na ye donc tout ça misala ba valeur oui plus de 148 makamboye rencontre à Yona David Monso et monsieur David Monso Amoni a sepeli monsieur David Monso toujours travailler album ton projet pour travailler album ton contrat moi 5 ans pour travailler album na biso pour travailler en yo et voilà quoi album ya oezo bima kombo na on ni so zui kombo et mi kono le baka on n'a pas tous le même problème mon histoire na région de ta frère Mike moni bata fois beta histoire moni na ko masko histoire à vie na comprendre na zo ko masko histoire na fongoli ko premier livre premier livre na fongoli ko na ko masko histoire et puis batu bako bano baroya ba sœur to na bon ba série moko ba frère to na bon ba série moko ba obetela batu lisolo ba ke mission mo na mboka o bébé Buchu l'éternel présent ayimba banzimbo kitoko ayima ba testa bien ni na nzemo monso na titre na nkombo na choix na kati wana na bi ezate po masu eza monene nde capitaine nango ifoza la monene toli oyo ebongisaka ekipaka te monoko brosi upa yotalaka l'essentiel yo po komino mutamasisi teza masina na bi ezate po masu eza monene nde capitaine nango ifoza la monene toli oyo ebongisaka ekipaka te monoko brosi upa tala l'essentiel comprendre nabi mwana ko sepela te na taille pe couleur ya cré sepela mingi soki zo koma na tableau
Pour sengo venir na yo eza na souffrance ya ketanga comme un tableau. Côté musu na lobi valeur à mobali eza kaka aspect physique te. Olie ya ko bude te kana yo ta bude. Nga mwasi nzoto meluka ta pe bulo. Olie ya ko tonga ta bilamba. Ola na okino nzembo ngote mena na okino ebimite mena ko moka na posa na yo kango parce que ça na ba conseil ya bien. Nzembo titre na mon choix. Tous ana wana choix wana malembe d'abord la robi mwasi nzoto ndete fuluke loko sala. Ouais. Tout le monde a que et na ba concert mobile tiko boudé, il faut bima vraiment il faut bima o luka parce que là moninga mobile européen ça moninga na mobile conseil il faut yuka. Tu moni tout ça ba indicateur à masse comprendre. Ezaka ate chéri nanga beta koto chéri nanga bamba koto. O chéri nanga mata koto chéri nanga kita koto. C'est bien bon pour bolingonde yangonde makambo. Mais il faut pas que to conscientiser motu. Il faut ça là. Côté musu na lobby côté musu na lobby na remarqué na mokili bample côté musu na lobby na remarqué na mokili nyonso ekomi mindondo balingi mbongo bazoluka mbongo peu importe quelle façon ba confondre courage n'escroquerie bolingo na koshina jalousie comme un mode de vie atati na l'église donc na l'église ba pasteur bolingo balia ba mbongo donc ba pasteur ba panza ma bala donc ba pasteur ba bima na n'importe qui donc comprendre na simbi vraiment na simbi couche nyonso oui côté musu na lobby tabi matanga ya kala ba gerbe de fleurs affection ya mowei lelo ekomi baji ya plastique nazo banga to bakisa mikate mama mowei to tie wapi comprendre maloba comprendre nzembo vona yimi nembi makambo na nzembo so yoki nzembo Buchu to so vraiment album quand mais on a apprécié par exemple en 2020 mais malgré confinement on a bossé et bande coupé bota on a parlé malgré confinement il faut me tuer ça là et mon album dans so ebimi batbana loba c'est petit quand on a vu sur là nabini c'est Ozemin bendelanga vraiment Buchu Ozemin le mignon omoni mamuna loba batbana loba c'est petit il a 50 ans comme waouh batbana banda loba na bani libuso na batbana loba c'est bana c'est petit il a 50 ans comment et on a dit mon lobi ezate pour masuwa eza monene ndé capitaine nango il faut la monene donc des baba na mikiba beta na bakolo pe babina donc voilà quoi. Buchu betoko na kata album no déjà na ba morceau to yoki yoke to monde pe Buchu to kaseka Buchu le la bolingo mais to moni tour Buchu asimbi vraiment ba couche nyonso Buchu qui est derrière toi l'éternel présent Nzambe na simana ngai et na ba fanatique na nga bana simana ngai Maestro Fabregas na simana ngai et ba fanatique tout ya Villanova bana simana ba congolais et ba africain nyonso ba européen ba tout ba na monde na quatre coins monde ou ba linga bonne musique ba linga mélodie bien et bazananga donc voilà quoi. De fait tu es là aussi est-ce Villanova pe mankayo moko vandi Villanova et mankanga vraiment il manque un peu mais ils on a ça les Villanova donc Villanova ils makila état d'esprit donc voilà quoi on est ensemble tout bien dans la carte tout on a nos frères et voilà quoi auto ça ils a ici qui kabeli mais on reste la famille on est une famille une grande famille donc tokoko ba bébé Buchu ba relation on a ba artiste musicien ya ba groupe mususu bien ya ba leader pe mususu donc déjà on a bimandé até na radio na parler et la mission me fait bima déjà ils a qui tout dans la quartier moi encore on se trouve dans la quartier on se trouve dans l'église donc on a radio moi na radio rankini était na radio mutako bibana na batute na ba ona solo na bango na ba open solo na bango te na limite na rankina moto moko et voilà quoi. Est-ce que moi ba yona bina filé ça va na ba phrase na ba musicien quartier latin mutukutu oyo azali banda to mona na te na problème net bon moto to agine orchestre moto betani to mona voyager to la ba chambre moko ya ba hôtel et to za na problème ndeni et ba on a pas bien affilié ba vibrator ba 10 match ba Gisclar Zanotti ata ninge Jonathan Kompa akufa paix à son âme on est toujours ensemble mon Villanova ils a vraiment clan de Maestro Fabregas sala lo ba vraiment ils a clan à Kolisa biso bien et
on est tous ensemble, on a beau terme, on vient dans Thierry Mugler. Et même Yasser Kout, Azala, à l'Ongwa, Koutunga, Azalate. Maintenant, ils se côté tellement le cas, on a vu la nouvelle. Tout ça, on a bien, toi, famille, et voilà. Bébé Bouchou, tu as mon actualité, au moment où c'est un montant d'actualité, comme on a que Robin Mundi Balobi, il y a les qui fait rigoler la Jésus de Niance, n'a niveau ba vue. Niti ngani na boye. Omoni. Otala moi, on s'appelle trop internet. Neti na télé na ngai. Otala na YouTube ba mutu mais oyibi skoni. Niti nga vraiment boye. Moi sur natali ka titre ba komi mutu mo asala ki tel boye akota adiate. Donc yoko mutu informer nga obi sanga ke elle pour nga ibida robi ni ba ko finga adiate. Ako finga de benete. Donc maman t'as ça les comparaisons ba vue maman lo bana nga na yebi on tenel nga ko lo ba makam oyo na exactitude nango o na yebi donc on a yebi te na nga lo baté pona boye ko mako ezali nango bongo te miss et na monte ka mari diki donc Robin Mundi bo artiste ya mboko yo faire rigoler le padre aza ba ine na biso donc na limité déjà les qui a confiné ine na e na limité que déjà ene ou aza pona bi faire rigoler mutu mais ça la bien et aza vient mon respectera trop Robin au Piazza, on a respectera trop, va réfléchir ça bien, la limite va côté dans la terrain on a. Mais il est on entend le baka, tout l'andaraba. N'habité même moi on a numéro. OK, Bouchou conseil ni no kokope ça grand frère na yo, bina fulé na ibrato piana. Omoni tena lo baka ka. Tili lona tine na lo baka ka ba vina ngba ebi. Bazalaka. Pour la nuit on est bien affilé na ibrator ba ebele ba Thierry Mugler ba ali te bango mi balé parce que ezo simba te ba o ezo simba toya to pesa pesa ngo biso kutana posa bango mi balé simba parce que ba droit de réponse ya ba sala ba droit de réponse c'est moi maman na mona internet c'est maman na mona ngote natal oh na ngochi oyo ka kota bata ibrator ba lobi koto bata bina fila lobi na ngochi ba mission nyonso bando banda osala carrière ateli a on comprendre pour moi na plus connecté mais ndeni nga makambo wana na yoka ngote c'est quoi quand on te tient au tient au kate au boya au kango oh bien affilé na iboton piano ba yoka na ate et comme écoute likamba ba non ba question réponse à battement et comme écoute et comme que soko za ngamba iboton journaliste tika ngamba iboton soko za ngambu ya bina affilé tika na ngamba bina affilé journaliste tant soko na ma campagne on a yoka ate et comme ti ba uti kuto kangisa na batu bakangisi batu ba oui ba uta ko kangisa ba journaliste et tout et qui vraiment on a iboton ko kangisa da mutu te iboton te mutakangisa mutu eza na tanga kombo te pona boyinga pe ndena oswana bébé Bouchou l'éternel présent donc baby qui frère na bango comprendre nandimi peut-être bina fila ko kangisa mutu na mutema bina fila uta ko kangisa ba journaliste mais na éviter a kangisa ba journaliste au ba ceux qui kopesa bango conseil ezaka ke baba frère nani na bibi na file baza na la chambre moko baliaka so ibatora leli pakata li bina file so ameli secret article librateur donc on a bolanda makamona te c'est ça ba journaliste ndé ba kotsa makamona mais important ezaka ke nga mambo muto ba iboy muto sala iboy ba sona na taona tinga na temps plus nzembo mo ezo beta fort donc na yo kanze mo beta fort tamusuna na Rwanda comment na biso to tamusuna na nzembo mo ezo beta fort eza ebeta tamusuna Côte d'Ivoire il faut vraiment beta nzembo mo boy nga sona lukande ni fona beta nzembo na plus de 140 ça clip bien tamusuna so producteur mo bien na sa mo bien donc na calculer ba makambo na te donc comprendre yo ba maman na yo ka ngote. OK, to quotidien la deuxième rubrique émission na biso un bébé Bouchou parle-nous de toi de vous au fait bébé Bouchou osé minsala maman de tout ça la benda bébé Bouchou combat papa combat maman bébé Bouchou bébé Bouchou et bébé Bouchou Gerfit Bakou mon prénom c'est Gerfit non dans la famille Zabakou et je suis né à Matadi et na botama na Matadi na longa Matadi à l'âge de 10 ans à Kinshasa et bébé Bouchou a diplômé bébé Bouchou a skona ina a sala ba cours na ina et comme on a Gerfit prenons on a Gerfit des non composé et uta Gerfit des uta na Germain fidèle zaki koko nanga abota papa na biso Germaine azaki maman abota papa na biso Germaine so azaki maman abota maman na biso donc na ba Germaine na mi balé bazwa ger na fidèle bazwa fid yango ça la Gerfid et Gerfid Bakou c'est un artiste congolais et abeta aimara pour na point artiste parce que na gata na beta guitare pe na beta rapé synthé
donc na bit un instrument et on a bien artiste musicien et voilà quoi. Ok, merci. J'ai fait pas marié. Ouais, continuez. Et père de combien d'enfants? 0 enfant. Maintenant au la minité et voilà quoi. Ah, au bout de la minité, donc bébé zanzi la zone. Non, j'ai pas dit ça dans le sens qu'il y a bien au bout de la minité pour nous embalit. Donc voilà quoi. Ok, comprenez que c'était la Bouchou, comprenez, papa, excusez beaucoup. Bouchou, tu comme qui malin ben émission na biso, tu koko tu na Bouchou barumba ou ebima ki album ou ebima ki nzembo nino et touché to makasi yo mo posa parce que vendre ça album. Album ou te ko le kana 2019 vraiment hein, et ça là qui album na bika venanga ya bandal fali pour na pesi mbote place ali. Album ne marche tellement bien. Il comme tu as vu ça qui ah na album wana nzembo ni na boyo ke no na polémique po yo ling polémique nzembo ni album wana nzembo ni bando sepe na TV na biso déjà mais ça habita dia banda na 0 tina 50 dia so bi 50 nzembo ni so beta et na so bi c'est pas no so bi c'est album nzembo na bango beta ki bina filé na abisi dia album ta abisi album na oui et album bina filé pi nzembo les obeta Ibrator a ça l'album na et mais banzi moi ibato rebeta ba chéri mitla ba bisa ba single plus na mona ba single Robino Mundi couper azo la gizma we ba beta innocent ba no beta inista ninga rebo na lele fort et voilà quoi ke ba olobe linga rebo mingi baluke kuma oye na rebo otika moi bata vana pour nous linga toujours polémique. C'est bon kasi nakina ngana ninga choisi mingi c'est vraiment oui choisi et les qui a Simplice ingénieur à ça il a un boulot et voilà quoi. Ok, merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission hein Bouchou moi ma banga na bat balinga yo bat basutena rayo bat balinga ngana pesi mbote na Trésor Chimbalanga na pesi mbote na Willy Mosheni Koda Mboka na pesi mbote na Roi Mamito na pesi mbote na Hervé Massaro Tato Sephora Bialou, c'est Benel Outona du Général 10, Rancy Relax, Junior Djoubek et Baya Telme Belé, Christian Combo, et Mignon de la Presse, et Baya Telme Belé, Banani, Baya Telme Belé, Ben Ouli le Gabonais, et Celle Fantôme qui sourit. Et Meta, mais j'ai tout Meta, j'aime, et Georgina Sharon. Et Charlène Chacha et tellement belé et n'a pas soufflé ngate na yebi to kana nga ozemito tanga soufflé nga yebi que ngana bosa nga. OK, moi liloba pour l'album des oya na ba fan no nyos balinga bébé Bouchou. Na lobaka on n'a pas tous le même problème et tout mi batela kaka donc voilà. Ok, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Les lots vraiment na qui beno bébé Bouchou pour comprendre to beti ma solo. Bolim pardon pe na libako pour la émission na bato et ça bango passe pardon na bato pe bo sepe la merci na bato pe bo critiquer merci na bato pe bo tia ba commentaire à ma bé merci mais les lots vraiment na na limite ba tia commentaire à bé ba tia ba commentaire l'émission de osana to fini mototé to le ma bé te ba tia commentaire à ma bé ndenge ni en plus moi bato mokié bo albine pe mabete sango boé afingine pe mututé donc bat ba commentaire bien au mona ka bat ba finga te au mona mo so bat ba finga la émission bat ba finga te ba lo bien pour tout le bien biso bien OK au moins que bino ndebo cha titre ndebo cha ba titre wana te to cha titre bien donc c'est que so on so cheka titre bo cha wana au monika nzete mo za boso venir bino yango kweli donc je vous aime beaucoup c'est bien l'éternel présent et bébé Bouchou. Ok, comprenez. Et donc voilà quoi. Ok, comprenez, on est d'accord bien cette émission. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Ceux qui vont bas page officielle nanga, page officielle nanga, Betika bébé Bouchou. Page Facebook, Instagram, Twitter, m'amener soit bien. Et donc voilà quoi. Nana nanga moko atalanga misu. Atanga misu mo so na voix qui était problème. Oui waka lobby na la muka esouté Moïse la pesi mbote Moïse peintre donc la pesi mbote mutaba mutama kambo donc voilà je vous aime beaucoup. OK bébé Bouchou merci pour yambi biso pa nao fongole libiso porte merci beaucoup. Nzambe kuta fongola lola boka ngai. Merci pour fongoler libiso toye o yambi biso bien merci beaucoup vraiment. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman Babi Ozemin Énergie hein mon bala mbinga mon bala mulai.
Je dis merci beaucoup à mon boss, Maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen madame, Nabisio Zarande, maman Micheline. Oh boy, au sali mokino, quand on est sarabino YouTube, eza pour belle té, YouTube, to zarana pour nous ça, salabiso a to boye le peut-être linga vérité, quand on est sarabino, vérité universelle, rien que la vérité, à l'okuta zarane kate. Je dis vraiment merci na baboni nyo sa vérité universelle, merci na ba fan nyo so balinga Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse, je suis toujours là, na sala toujours msa nanga, babi na pesi bino nyo so mbote na lela bino fort, babi Rosie, Rosie de moi, je dis merci à toi Nyota, l'équipe nyo sa Nyota na pesi no mbote, je dis merci beaucoup à toi Mignon de la presse au accompagné nga lelo, merci na ba fan nyo so, merci à mon superviseur, babi Papi au Congo, papa msale monana, merci beaucoup na linga bino ming, ciao.